magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. Vous allez venir Kolanda rétro ya mokolo ya lelo. Merci pour la fidélité na bino na KNB News. KNB News ezali première chaîne où ezali kopesa bino ba information en continu kasi na lingala. Lundi, tu as dit que descente, il y a président UDPS qui va s'appeler ministre Petentik, Augustin qui va s'amaliba, Nakatanga, Nengezala qui n'est pas yamaki, Bolada, ba détail na duplex, oh, tu peux se dire non, Mokolo lundi. Naomi Pila, Zagi système. Il y a Onyati Osengi pardon, Augustin qui va s'avancer président et UDPS qui bata a quitté l'aéroport ya Luano na 13h heure locale ya mami na fédération Katanga UDPS qui basa bato ebele o ba ki ko mbaya partir ya aéroport batata ba maman bandeko baninga ba jeune garçon jeune fille batondi ebele pona kolobaka mwana na bango ye muteto yeto akatanga anakuya il fallait lire na ba banderole sikani ne bakomi mwana yankoi azankoi c'est-à-dire mutoto ya simba ni simba Augustin qui basamali ba kiti a aéroport ya Luano ezali ya koinda na ndenge ya kosakana te moyen ya kobima ezali te peine de foule azalaki na droit na yango directement kobima na libana aéroport akiti abandi kotambola makolo Lubumbashi électrisé comme jamais auparavant bango nyonso bazali ko jurer na kombo ya Augustin qui basamaliba na président Fachi oyebi malamu Naomi que Augustin qui basamaliba azali awa na Lubumbashi na cadre ya ko célébrer 18 ans ya décès ya Frédéric Kibasamaliba père fondateur, beaucoup de père fondateur à IDPS, papa nae biologique. Awa ezalaki question la Moussa. Lisusu ba UDPS nyonso ya Katanga, oyo bango nyonso bazali ko jurer na kombo ya Fachi Beton pe balobi ba ko soutenir Augustin Kibasamaliba tina suka. Ndenge tozali awa tozali na cortège, tozali na makolo, na mbiko bena na pembeni po na pesa bino moi suite au bozali komona. Avec quelques images un peu amateurs, mais tout ça est fort pour vivre aux années que les Kasikoyo Nakatanga. L'accueil de notre enfant, des inefficaces de l'espèce, le président mon ministre Kiloko, président atasema. Mina lomba avant aseme. Mina penda kameme, tuko matoka Katanga, kamwimbo kamoya ndio kumbea na kwa. Mina nataka kusema hivi. Inafaa unajua que détermination ya chef de l'État. L'État, état de droit, démocratie, la bien-être, la banduko yake. Moi, lâché par moi. Les peuples d'abord. On a eu assez mal 2019 pour la coalition. FCC cash. On a eu. Si vous voulez le bout, il y a pas de changement de changement. Mais tout peut me le calmer. Nous avons fait la semaine chez eux que ça mourir. En tout à changement. Et bien, qui tout à quoi? Pour nous permettre de nous fâcher. Allez, sikia maombi yangu, sikia kulia kwangu, sikia maombi yangu, sikia kulia kwangu, kwa sauti yangu naita Bwana, Bwana uniokoe. Kwa sauti
yangu naita Bwana uniokoe, Bwana unitazamie njiani, sina nguvu za kumshinda Shetani, Bwana unitazamie njiani, sina nguvu za kumshinda Shetani, kwa sauti yangu naita Bwana uniokoe, kwa sauti yangu naita Bwana uniokoe. Depuis la ville cupifère de Lubumbashi, Jimmy Mukendi pour la compte ya KNB News. Merci et à tout moment. Mardi, Église Kimbanguiste va célébrer qui centenaire Nabango, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki sur place Bolanda. Un vert blanc, village ya Kamba na Congo central, Nouvelle-Jérusalem, et ambaki batu ya ndenge na ndenge officiel pe non officiel mokolo ya lelo mardi 6 avril 2021 na cadre ya 100e anniversaire ya création église Kimbanguiste. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki présent elongo na délégation ya famille na ye encourageaki ba fidèle Kimbanguiste na bolingo bomoko pe incarnation ya bavalia oyo papa Simon Kimbangu ateyaka. Oyo to bonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye papa Charles Kisolokele, papa Salomon Dialungana pe papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37,000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata pe ba mama bana ya papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu. Pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko, pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa, na lingina loba boye. Awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Accompagné dans sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel ya Kimbanguiste, na même occasion, président Félix Antoine Tshisekedi a inauguré qui misait
oyo etongami mpona rendre hommage na papa Simon Kimbangu oyo atika biso wuta 1951. Célébration ya 100e anniversaire église kimbanguiste et ju participation ya bato ebele hormis président de la République tonotaki présence ya président ya Sénat ya Assemblée nationale ba homme politique ya ndenge na ndenge délégation ya famille présidentielle ya Congo Brazzaville gouverneur ya Congo central na gouvernorat na ye bref bato bauti na 4 coins ya mokili mobimba pona ko célébrer journée monene oyo ezali ko marquer premier siècle ya église du Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu masolo oyo ebetami kitoko kiese na kiese ebongo ko bina pe ambiance awa okokanisa aussi okomi na lola match oyo eza kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que ezali normal que papa asala wenze alors que maman azali ezali reportage auto l'accès kibino mokolo ya mercredi? Na mboka na biso ba papa bazalaka capable ya kosala makambo ebele na cadre ya bolingo lokola kokende wenze alors que mwasi na ye azali bato ebele bajijaka yango mabe lokola mwasi amonelaka mobali na ye to mwasi atia mobali na ye na kisi na yango biso magazine KNB tokitaki na terrain mpona koyeba soki eza normal que papa asala wenze alors que mwasi na ye azali eza normal te eza normal te po nde bakela biso mwasi aza na barole ne ajouaka na ndako mobali mpe aza na role ne ajouaka na ndako eza normal te loba au moins mwasi azala aza malade azokoka te nde papa akoki kosunga mwasi mais na réalité ezalaka te ifo mwasi nde moto asala wenze papa akoki bando osala wenze te bapapa oyo basala bongo seke baza bapapa oyo baza baégoïste bakabaka te baza bapapa oyo alingaka donko atikala ta na 100 francs te ezalaka te bapapa bongo vraiment conseil na opesa bango batika role eza ya yo te yo koki kojoue yango te botikela bamama basalaka wenze mpo mama moto alambaka mama moto asimbaka cuisine eza bapapa te nasengi na bapapa na banda lelo bachange eza nango normal eza pe anormal quand on eza normal na sens que soki mama aza na badifficulté moto akotinda peut-être azalaki te papa mpe aza ne disponible aza na ta kobima te akokine mpe kokende aide mama mais na ka oyo ke mama aza makasi na anormal sikoyo eza ke mama so nzoto eza makasi ke azomona boye bato oyo aza na papa oyo esa awendi c'est faux c'est anormal ekomi normal soki na cas majeur nde tolobaka na cas majeur la papa akoki kointervenir aide babengaka yango aide mais eza habitude te peut-être ezalaka mpona jour wana kaka na badifficulté mama azwaki conseil mpona bapapa oyo baozaka babiloko wana conseil eza ke n'ose plus papa booze lisusu te parce que mama ntango aza wana ye tozwaka ye mpona bamisala wana biso mpe toza na bamisala na biso mosusu tosalaka oyo eyebani na bafamille mais wenzi vraiment normalement eza badroit ya mama soki kutu ye eza nzoto makasi aluka ata leki na ye ata petite membre ya balabala akotinda ye akesa ele bawenzi mais yo papa na baka maje tolobaki wana bien sûr akoki koede soki mutu vraiment aza te batali ke mutu akotinda te conseil ezalaka ke bapapa na basalaka makambo wana en tout cas basala yango lisusu te bazomonisa bamama pasi bamama bakomona bakoka kolelalela papa ye moko asalaka wenzi donc conseil nange ezali bapapa wana basalaka yango lisusu te eza mabe vraiment mabe eza normal te po wana ezalaka role na biso bamama papa kokosala wenze te soki aza na mwasi na ndako to na bana akosala wenze te fo tikela mama mbongo mama nde moto akenda kosala wenze eza papa te ye aza na kwakende mosala nga naza na tikali na ndako mpona akende wenze mpona kipe bilamba na ye na kipe mama bana wana eza role na ye te eza role na biso bamama tokosala eza mpena bien te conseil na opesa mpona bapapa oyo basalaka yango batikala nde nakendaka gambela boye namonaka mwa bapapa mwa boye akesomba eloko ndega azokakola oma bamama gambela bazoloba benga mama ye mwasi moto asalaka wenze ezalaka papa te conseil na opesa mpo bapapa batika bongo bapesaka nde biso bamama po toliaka mpe kaka na nsima wenze wana 1000 francs moko elekaka wana soki ye so ozosala wenze na obwaka carte ndeni ezalaka te so basalaka bongo na conseil na opesa mpo bapapa batika eza role na biso bamama eza ya bango te
pona papa akende kosala wenze eza ko dépendre nango na ndenge ba memaka bolingo na bango po soki mwasi aza malade to aza na incapacité ya kosala wenze mobali na ye akoki ko aider ye po to balanaka po to sungana. Mais soki ekomi habitude que papa akendaka wenze alors que mwasi azo sala eloko te wana nde ekomaka mabe. Kinshasa eleki partout. Je dis, tu as qu'il revenir sur Oyo et Salemaki na cadre ya commémoration il y a 18 ans décès il y a Frédéric Kibasa Maliba na Katanga ba détail bolanda na reportage to l'accès kibino. Mémoire, il y a père fondateur Frédéric Kibasa Maliba, ancien président, il y a UDPS Kibasa, et qui salué dimanche au 4 avril, na moana naye biologique Augustin Kibasa Maliba, na famille biologique naye pe politique na cimetière Sapin 2 na Lubumbashi. Après yango, kaka na même occasion où il y a 18e anniversaire, messe mokope ya commémoration ezalaki organisée na paroisse Maria Virginie oyo wapi batu bayaki ebele ndeti famille biologique na ye ba autorité politico administrative ba députés nationaux ndeti nanu memba ebenga pe lisusu initiateur ya Asbel de soutien na ba œuvre ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo CIDC ba personnalité ebele ya ndenge na ndenge ba notable ya Okatanga lokola Guilain Kenge Kashi pe fondation na ye mwana wesu oyo elembaka te ko soutenir Augustin Kibasa Maliba na ba makambo ya lolenge boye na omeli na ye officiant alobelaki ko yika mpiko malgré ba persécution wana ezalaki moko ya ba valeur oyo feu Frédéric Kibasa Maliba azalaki nango abetamaki anyokwamaki atiamaki mopanzi kasi alembaki te tala lelo oyo misala na ye eboti mbuma tango Augustin Kibasa Maliba zwaki maloba a remerciaki nanu ba nyonso bazalaki présent avant ya kokumisa ba valeur ya malamu oyo tata na ye azalaki na yango na koloba ke azalaki rassembler mutumoko ya malamu famille mobimba bayebaki ye pona musala makasi oyo Frédéric Kibasa Maliba asalaki pe azali exemple ya malamu oyo esengeli mutu nyonso na République démocratique du Congo na kwa na ye alanda pona kotombola RDC po yangonde ezalaki souhait ya père fondateur Frédéric Kibasa Maliba. Akufaki le 4 avril 2003 jour pour jour 18 ans, Frédéric Kibasa Maliba atikali légende na mitu ya ba Congolais. Un homme engagé, un homme honnête. Motomoko engagé, moto ya bosolo, combattant pe patriote. Wana eza important pe na kanisi ke ba axe oyo misato po na ye ezali socle moko honorifique po akomi inoubliable lelo po na biso. Frédéric Kibasa, c'est le père fondateur de l'IDPS d'abord. Frédéric Kibasa Maliba azali d'abord père fondateur ya UDPS, donc azali incarnation ya démocratie, azali mutu oyo a sacrifié ki vi na ye pour lelo démocratie et vanda na République démocratique du Congo na suka kolia pe komela et sukisaki masolo nyonso oyo avec impact na idéologie. Kinshasa eleki partout. Vendredi to l'accès bino ba conséquences ya mwana na tata na, c'est-à-dire maman aboti bino tata, c'est-à-dire vous allez 5 mais mutu na mutu azali na tata na ebolanda. Reportage auto proposé bino mokolo ya vendredi. Makambo ebele eza lelo na ba famille mingi topé na ba couple ndeti ko inana ko swana ezali mingi lié na ba makambo oyo ezali lokola ba lien parental ndeti bana oyo babota makaba tata ebele ezali moko ya ba sujet oyo KNB et réfléchissaki nango lelo ba conséquences nini ekomaka na bana soki babotami na batata ebele alors que bazali kofanda esika moko mama nda azali kobokola bango. Moi si que soit boti bana papa donc nagolo bandi tata hein, c'est ça non? Faut y baper d'abord le pourquoi en bota bon la déception zali comprendre parfois botena o wana sali ma bébé
alandi pe mususu wana bomoni pe na suka pe betondeka zemi parce que tant déjà tolinga na mwasi na mobali eloko wana ezangaka te zemi ezangaka te ya pe na mokusu amentenaka mais eza pe na opesa bango courage ya pe mwa mabe mpo baconséquence mosusu eyaka mpo ani okomi bien mélanger donc oya loka neti eza sac ya nyonso mais eza bagraine ebele mobimi na sac moko c'est pas bon na encourage te bandeko basi te toyebelaka biso mpe mibali oyo mpe toya na esprit ezaka vice versal ya mpe lokwa nga mobali mama non toyebelaka so omoni esimbi te garde na yo couvent mpe bakanga te ozana no mpe sobotaka mibali ya novere na yo donc conseil gratuit eza kaka ke nao te se contrôler po conséquence ntango eyakaka ekomaka mabe esiki bandeko basi conseil kefo bayeba ere aboti mobali mwana na ye na mobali moko fo alukaka akangama na mobali wana po tomona bamama biso akala keke soit souffrance avandi toujours na mobali na ye bazaka na mobali na ye mpe aboti ye misusu 20 bana 10 bana ka na mobali moko tomona yango pourquoi pas biso tosala yango fo toyeba façon nini ya kovandaka na basi mpe bayebaka façon nini avaya na biso mpo babota ebele te yango lona opesaka yango wana ntango mosusu mwasi na kotya espoir ke mobali oyo wana zwi tokovanda na ye ti ndenge nzambe akokabola biso me lalo okoma na ndako ya mobali yango omonike makambo etosi te ekeluka nini olongwa okende okende koluka tokoluka susu mosusu ntango soko moya kokoma mpo mobali wana susu kaka ndenge moko mingi bakonsekansi ya mabe mingi eyaka soko mobali wana alingi oyo eza na bana ye mpe aza na bana ntango osangisa bana eza bokoma ndako moko ekoma ntango mosusu soko opesi ekoma osali bana ngako oyo opesa osali bana ngako yango moni bakonsekansi eyaka bongo na mabala yango wana ndenge biso bamama tozali bofuto okangaka motema bisika ya moto oyo ozwi bokomi kobota na ye kangaka moto eza mabe eza malamu ovivre kaka ti ndenge nzambe akokabola bino kokabola yango tomona bana mosusu bakomi bafaser bango kokima bandako mpo na nini konsekansi ya kokabana mama na tata soso boza eloko moko ezala mabe ezali bobongisi kokabanaka ezala te mpe mabe ekeya te conseil na kopesa to bamibali baleki mabe ebele bango bazali na mabe ebele baosala biso basi mabe ebele mosusu yo kozala boye ovandi omipesi epai na ye me elobi oyo baluki ake kolinga motu mosusu tanso bozali ndako moko bokovanda yoyeba te nde kosalinga aza pe kohonore mwasi wana yo mwasi ndako soki ozoli awo ya koyeba yango ale epesi mabe esengi ya trouble bamakambo ebele kokabala conseil na kopesa mibali na oza na mwasi ovanda kaka na mwasi wana ti nde nzambe kokabola bino mwasi aboti na mibali ebele mpo na bana na bazala na boyokani te po mwana na mwana aza na ndenge papa nazomemela ye mosusu oso papa naza na bozwi mingi aomona banina baapamba mpe mama ayebaki koencadre bango te donc faute nyonso twana eza faute ya baparent na ye ya mama wana po mama atambola bien te ayebaki ndenge akotambolela te mpo bana na bazala bien siko azomona ndenge nini te apesa bango conseil mpo oyo aa na éducation papa na ye oyo kuna mpe aa na éducation papa na ye donc faute eza ya mama bon mpo na ngai mpo na basi oyo abotaka katone ezalaka te bon il faut bayeba kotambusa vie na bango mpo vie ezaka moko basala yango mpe na brillant te mpo so obebisi yango esili po bana wana mpe bakolanda lokolo ya yo mama ndenge otambolaki yango bamama il faut tozala bien tofanda bien so ozoyeba mobali na yo oyo azalaki na yo wana ata bandaki kozwa ya mingi te yebaka kovanda na ye obokola bana na yo mpo avenir alobi toyeba yango te tokanisa ke ezali mabe te mpo ezali makambo oyo ekomaka na vi ya bato kobotana mibali ebele to kobotana basi ebele kasi ya malamu to ya motuya ezali ke oyo azali kobokola bana wana aluka kopesa bango éducation moko mpe alinga bango ndenge moko mpo mabe ezala te to koyina na ezala te mpo na vi ya moto baproblème ekoki kokóma nango ya lolenge na lolenge kasi gestion ya makambo wana nde eleki motuya donc bamama oyo baboti bana na batata ebele ya malamu ezali kolinga bana nyonso ndenge moko kopesa bango éducation ndenge moko mpe affection ndenge moko mpo lobi mabe ezala te Kinshasa eleki partout. Est-ce que c'est normal que Bayer raconte la locataire nombre ya bateau bazali ko fana lupango na ye et ezali reportage autoproposé kibino mokolo ya samedi. Lelo na Kinshasa pona kozwa ndako ba Bayer bakoma kotia ba condition okoyoka ozali ekolo nini ozali na bana combien o salaka musala nini
po mingi bakoma akozala na bana 8 kasi akikozwa ndako ya chambre salon bana misusu bakomi kolala na mituka ya bato na lupango misusu bakomi kolala pa ba voisin ba bailleur mingi balemba habitude wana pe bakoma lelo kopesaka ba condition na locataire avant akotisa ye na ndako biso magazine KNB to réfléchissaki na sujet oyo pona kokende kotuna na population est-ce que comportement oyo ba bailleur basalaka soki alingi azwa locataire akotuna ye ozana bana combien ozana batu combien oyo kofanda na bango avant akotisa na lopango na ye est-ce que ezali malamu to mabe ebele baza na baprincipe na bango c'est sûr eza normal akatela bango mpo muna moto aza na baprincipe na ye avivaka nango bele balingaka bamakelele te balingaka donc badésordre te na lupango bato ebele omona boye na ndako aza 5 personnes 6 personnes ere ayene esika na baoyo akuta nombre ezana donc motu wana basepele nango te esengaka azala na montant exact oyo ye moko asepele nango bavanda e d'ailleurs bamosusu bazalaka na baprincipe mopaya avant kokota fo ya yeba kobima na ye mpe fo ayeba parce que badepense eyaka mpe ebele na mipa bapaya oyo kutu baza affecte te na kati ya lupango mpo na ngai eza nango mabe te oui eza normal parce que lelo donc bailleur ayebisi locataire ke basololi bango na bango naza na besoin ya 5 personnes lelo so baleki au-delà wana bailleur aza na droit ya kosilika ana droit ya kosilika parce que ye na ye bayokanaka ke bato 5 personnes so déjà bakomi 8 personnes aza na droit ya kosilika kini tokemba ya minga bajete yana moto mosusu amona garantie ne ya 260 balles na mwana bana neta msu 4.5 yebisanga siko ye moka kota bana bakoma ba fazer ko babiso to bima ba fazer omona mais latika biloko wana eza mabe bana eza pena donc ngana webisa bango ba sele lo mo ya mabe ba sele mo ka bien omona de taba sala bongo eza ba bango ne baleki bato babanda makambo asima mbongo na moki mais bato bisubi bakute bango bana bala eza bien eza pe mabe pourquoi nga na koye pa na honnête na lupango na yo kokota na koti na lupango na yo nazofutela par exemple studio ou chambre salon ozomona nayebi so bien naza ngai na mwasi na nga esili et après 1 mois 2 mois oyo komona un mosusu 5 personnes mwasi na nga 6 na nga moko 7 mais oyobosanaki na kati ya lupango wana bloko ayaka kopepa wese na mbongo régie des eaux azofuta mbongo yango monaka bamapango mosusu bato mosusu baza na baordre na bango mais eza normal te baye kokoki kokatela motu même à face awa na louvre awa na coin motu moko boye aye kofutela place wana mais ndeko na ye aye azolala libanda au cas où un problème baokanga nani kolo lupangu te mais pourquoi pas kokata limite te mais na bonne foi normalement na kozala pe na ndeko na nga auti un mosusu bokumbikela auti voyage place moko boye naza na temps ya koyamba ye na kati ya ndako na ngai fo nafanda na ye jusqu'à temps que lui charge na ye mpa na ngai esili avoyage azongi esili c'est ça eza problème ya compréhension entre locataire na baye ozokomana problème ya compréhension koyokana ezala bien de façon que tout marche bien toza na compréhension que tozotala conjoncture oyo biso tozovivre na kati ya mboka oyo de façon que moto na moto avivre na ndenge ya bien tokanisaki na Congo tozali na besoin ya bomoko tozali na besoin ya unité po esengi congolais nyonso alinga ndeko na ye congolais ya kotiaka bacondition boye mpona kozwa moto na lopango na yo alors ke akobanda kofutela yo ndako ezali malamu te tia locataire à l'aise po oyebi te lobi yo mpe okoki kose retrouver locataire ye bailleur sikoyo imagine atuna yo bakestion oyo ozotuna ye okosepela congolais changé Kinshasa eleki partout ozalaki ebele ya kolanda biso botikala fidèle na KNB News ozali première chaîne oyo epesaka bino bainformation en continu kasi na lingala surtout bosabone massivement ndako bobimba bosabone na KNB News chaîne YouTube oyo epesaka bino bilengi ya ngeli nyonso ezali koleka kuna na baactualité nyonso na lingala toko continue toujours koservir bino bon dimanche na bandako na bino pelobi bobanda semaine na force na esengo nzambe likolo azali continue kosuka Réalité ya bana kino